nyonso bapapa balobanga biso ntango ekoki biso sikoyo tomipesa na makambo misato bolingo mibeko isa ntango ekoki ameka alobaki te akoningisa mokili ntango wana oyo ezali te maloba nyonso papa alobaki eza kokokana 100 ans ekobota makambo ebele Matinée gracieuse na présence ya tata mokonzi ya boule awa na kati ya centre d'accueil Kimbangiste balanzi ya menga makimbango télévision mbote na bino bisika nyonso oyo bozwami bozwili bakoya koyamba biso tongo ya lelo tongo ya esengo tongo ya lokumu tongo ya libota oyo ezali na nzambe na bango elongo oyo ntango nyonso bakoyaka kolendisambaka kozoka mateya po ete bakoyisama te na mbonge ete mpe mipepe oyo ezali bongo na bongo nde yango wana menga makimbangu tozalaki wana mpoza mpona koyoka solo bongo elongo liloba ya tata mokonzi ya bule oyo azali solo bongo nzete ya bomoi mpe source interissable butu moi akolesaka biso na yango tokosenga na bino boko akolanda na kimia mpe na esengo kasi bokosana te ete mosala na biso na bino ezali solo bongo kopesa maboko na kati ya yamba tata molimo santo koakompagne evre kitoko oyo na mokili mobimba asala geste ya bolingo panza sango oyo tindela baye bazali kolala bakokolamuka bayeba ete nzambe ayei aponi ngai na yo moindo aponi libota ye akofanda aye solo bongo korekupere ngai na yo kotikala te zala eveye po ete koakozanga nkembo oyo te nde regroupement matinal ekosangisaka bongo bakoral bonso ndenge bozali komona na image po tokoka kobénéficie na maloba ya motuya nde tokosenga na bino bokota mingi po tokoka koyoka yawe nini alobi mpe nini ye asengi nde tokutani na bango bazali koya mpona culte monene oyo ezali organise uta tata ayaki le 23 ti lelo ezali yenga ya mibale tozali kokoba bolanda malamu matondo mingi Kimbangisme oye! Kimbangisme oye! Kimbangisme oye! Kinshasa oye! Kinshasa oye! Kinshasa oye! Gamba oye! Gamba oye! Gamba oye! Papa Simon Kimbangu Kiangani 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 mwana Belela wazola walembizola kakaekaga yanikaga
Nzambo ya tata mwana pe tata Molimo Santu. Nzambo wa biso papa Simo Kimbangu Kiagali. Biso bana ya Kinshasa bayebi na yo oyo bakosantela bayotango nyonso wuta okelaki mokili pamba te ozali na baange ntango okiti awa oza na bango elongo yango wana biso kopesaka bango ntango nyonso ya koyembela kokumisa kosanzola tata Nzambe ndenge ofandi wana na yango tokoseka turu moko na korali moko po ete Nzambo biso ayoka noki toyali Bobi bango mingi, bani moni baza mayele. Naiki bango na bobi bango mingi, bani moni baza mayele. Siko yongo ke kodi, nango sana na bango te. Balingi basikama, bozo bana bangwe kumbonana. Balingi bamilela, balingi bamilela. Naiki bango na bobi bango mingi, bani moni baza mayele. Naiki bango na bobi bango mingi, bani moni baza mayele. Siko yongo ke kodi, nango sala na bango te. Balingi basikama, bozo bana bangwe kumbonana. Balingi bamilela, balingi bamilela. Lo fundo na bango ekosila, lo lendo na bango ekosila. Lo fundo na bango ekosila, lo lendo na bango ekosila. Balingi bamilela, balingi bamilela, balingi bamilela. Lo fundo na bango ekosila, lo lendo na bango ekosila. Lo fundo na bango ekosila, lo lendo na bango ekosila. Balingi bamilela, balingi bamilela, balingi
nzambe wa biso apesa biso message oyo ekopesa biso kimia ekopesa biso esengo ekopambola biso po ete tolonga na monso papa telema topesa okotibana na yo. La
tokopesa papa wa biso nzambe wa biso mbote ya lokumu okombo misato ya bule okombo ya tata ya mwana pe tata molimo santu Kimbangismo yi. Kimbangismo yi. Kimbangismo yi. Espoir du monde Église universelle. Kambaoyi. 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 Kinshasa oye. Kinshasa oye. Kinshasa oye. Bajeno oye. Bajeno oye. Bajeno oye. Eunui. Imbazi. Yungului. Yangalala. Eserobi eserobi. Eserobi eserobi. Sayoga chaiku. Oi biye ke yandenge ni. Donc insai. Dino bozali banjampu. Jabe. Jada. Wana ne brother bien, olubiri. Bayuki yote chana ndio. Bozwali ya. Eli ndia uta, ndia umwa, ndia umfela dini, ye ndia mpumba pas seulement en Kanga. Ah bon. Bila bango, bila bango, bila bango. Bila bango. Jampu. Ndia uta. Jata. Ndia umwa. Jabe. Ndia umfela dini, ndia mbe. Ndia wasi ywe ntieli, ye ndia mpumba. Oh. Akoni mosike. Wewe ndio sondege papa watomene alobaka. Yo ndo bakani. Tata tata. Mama mama. Na Amerika, na Asia, na Australia, na Afrika, na Tamba, Yerusalemu, Yasika, Esika nzambe wa salaki mokili mobimba, na biso bato avandaka, kombo na ye, Papa Simon Kimbangu. Yenda tambola kana mukili na ye par seconde 77 fois pour le côté la mukili na ye na ndega sali ba oyo kula bazakolo o biso kuna nyonso eza lukuta nzamba zate wana no badiabu na badiabu na nzamba bozela naso
esika esengo ezalaka nzambe mpe abakisaka ya mingi. Esengo ezali mpe ezali
bozali posé. Nazali posé. Likambo oyo tosimba makasi. Toyokane ekeke ya liboso tolongaka te. Ekeke ya mibale tolongaki te. Ekeke ya misatu tolongaki te. Oyo ya mite tolonga te tolonga te. Papa balobaki tozo la place la biso ya liboso. Yango te yango te. Na makambo boni tanga yango. Yango de kolongesa biso. Tozalaki bato basundula biso. Eleksi nini kosundula moto. Bafelebe. Ese micro pour l'aider. Ceux qui vont se lever au son de la motoana, azala kimia. Papa, encore moi tata moi na mourir mon sang. Na personne merci de mon petit na maloba. Moto soko basundolier akobi eloko ezantina libanga oyo ezali nango na valeur te ebwakama. Nde na sima bale kozongela ngo pote koma libanga ya talo yango na papa kosundola biso tozalaka na biso bato te likwa pamba tobwaka maka kasi na bolingo na yo ndo orécupere biso osukoli biso obomisi biso otozonga bato ya yambo bato ya talo papa na profite kaka le 30 juin 1960 Papa Daniela a sepelé qu'il a joué l'indépendance. Il a joué l'indépendance en beaucoup. Si Manambo l'a mis balé au Sopamakila. Le 30 juin 1990, à l'objet d'un jeu diplôme. Le 30 juin 1991, à l'objet transition ici, au Yetikani Boko mais à l'objet qui est calme, le 30 juin 1991, à Salaki défilé, à l'objet d'un boni tata nangai. Ah, on a qu'à défiler, mais à quoi les jeunes pour le canal. Oui. Alors, Tata, le 30 juin 2024, nous avons mis sur Tata. Merci beaucoup. Ngala sengi makamususu ya lobi yango alobaki ete na ntango wana tozali bana ntuka biso tozali bana ntuka bongo mpe mongo te tosimba mosala kotango wana sekwaki kuna na lubumbashi na Bible na ye na maboko asali tour basoda bamoni ye basoda bake na bakonzi tomoni boye bakonzi balobi te boloba te bobomba kambo wana mbongo yango ezaki bongo mpe bongo te bongo lelo mosala emonani bie emonani kasi tosimba esika wana biso tokanisaki basundola biso boyebi nzembo wana te
merci. Papa Mfumamana Zali Kokede. Liloba Yasuka et Zalokola. Testament. Aux à la flûtiste. Aux à la dirigeant. Aux à la GTK. Bisognos na Koreki. Tozaliawa. Biso Bans. Na ba gauche. Na ba musicien. Ya lobby. Et la matoti que la robe bangouluté. Vous voyez les camarades? Bon, tu rebattes la tête, tu rebattes la tête. Ah, place que tu es le millénaire. Alors, les alliés Matthieu 7, verset 6. La place qu'ils ont ébélée. Tu sais que là-bas, pasteur, autant que la bichot, ta place, mon go, eux, ils ont dit bangoulou. C'est le bon ça, il est bangoulou. Et la même aussi, la même aussi, la tête. On a solo, il va pour la tracteur et la main. Et l'on y a roulé les armes à l'âme. Voilà, tracteur, voilà. Merci papa, Nadengo pesi biso maloba. Na komba ya tata mwana pe tata Molimo Santo. Place papa atindi biso totanga makambo ya testament na bilanga kotikela yango bangulu te. Tokozwa yango na ba place mibale tokoloba na mokuse. 1 Roi chapitre 2 verset 1 à 4. Testament. 1 Roi chapitre 2 verset 1 à 4. Kende kosidisa na esika papa lobi makambo ya bangulu na Matthieu chapitre 7 verset 6. Kotanga ezali boye. Na 1 Roi chapitre 2 verset 1 à 4 titre lobi mitindo ya suka ya Davidi. Tango Davidi amoni ete etikali moke akufa. Apesi mwana na ye Salomo mitindo boye. Etikali moke ngai na kufa. Zala molende. Pe lakisa ete ozali mobali. Tosa yawe. Nzambe na yo. Sala makambo oyo ye akolingaka. Tosa mibeko. Mitindo mpe mateya na ye nyonso ndenge ekomama na mikanda ya Moïse nyonso. Boye okolonga na makambo na yo nyonso. Bongo Yawe akokokisa elaka na ye. Pamba te alobaki na ngai. Soki bana na yo batosi makambo oyo ngai na lingaka. Soki bazali komipesa epai na ngai na motema moko penza. Sima na yo tangu nyonso moto moko na kati na bango akozala mokonzi ya Israel. Toleki na makambo oyo papa alobi ya bangulu. Ezali na Matthieu chapitre 7 verset 6. Elobi boye. Kopesa biloko ya bosantu na bambwa te. Soki te bakozonga po basuwa bino. Bokwaka bapawi na bino liboso ya bangulu te. Soki te bakonyata yango. Na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo. Na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo. Batata na ba mama. Tolandi na banzembo. Eglise Kimbangiste tozali na bokeseni makasi na mangomba mususu. Bonzambe ya papa ezali kouta na minoko na biso te. Ba ange nde babimisaki ye. Bandoto ezali kolakisa. Bapakano bazali koloba na ba réseaux sociaux toza kolanda ba témoignage ya ndenge na ndenge. Kimbangiste nyonso ayebi ete biso to kompoza ka banzembo te.
esika oyo papa alobeli biso totangi yango makambo ya testament na ancien testament toyebi biso nyonso ete descendance ya Abraham kobanda na Abraham ti toye kokoma na mokonzi oyo touti kotanga Davidi na 1 roi chapitre 2 verset 1 à 4 Davidi asalaki misala minene ndenge tata nzambe atindaki ye tata na ye Yese azalaki pe mosali munene na kati elanga tata nzambe tangu nzoto elembi Davidi abendi mwana na ye oyo ye apreparaki transmission ya pouvoir spirituel basololi bango mibale mutu mususu azalaki te aza kolaka Salomon ngai nazokufa yo ozotikala mosala yango oyo natikeli yo mosala ya tata nzambe ezali mosala ya biso te mosala ya batu ya tata nzambe ndenge ngai nasalelaki yo pe ozotikala landa kaka ndenge wana tozali na elaka oyo nzambe apesaki na kati ya libota na biso batela mibeko ya tata nzambe landa mitindo ya tata nzambe landa bokoko doctrine batela tata nzambe akozala na kati na bino maloba nyonso oyo nzambe akoyebisa yo kolongola te kobakisa te salela yango po ete elaka oyo apesaki biso akokisa yango elaka yango ezalaki nini balobaki na kati ya libota ya Davidi mwana akobotama kozala mokonzi ya Israel boye ya nkolo Yesu baninga babatelaki bokoko wana babatelaki mibeko malgré bitumba ezalaki makasi bakweyisaki te basedaki te babebisaki te pamba te bazalaki sur ke likambo oyo tozali kolanda nzambe mutu azali kotambwisa biso elaka yango testament na bango babebisaki yango te Salomo abatelaki testament ya tata na ye biso nyonso baafricain toyebi ete biloko ya mowei zwa na yo lia me liloba ya mowei soki bodevie yango epesaka etumbu epesaka malédiction na kati ya famille me oyo ezali liloba ya tata nzambe testament oyo David atikaki na Salomo babatelaki yango elaka ezalaki ya boye ya nkolo Yesu nde nkolo Yesu aye kobotama po babatelaki mobeko babatelaki testament wana lelo ndenge moko papa Fumwambanza dialongana kianga ni Salomo nkolo Yesu Kristu Mesia asololi na mwana na ye tata na ye papa Simoki Mbangu kiangani kuna tango David azalaki kosolola na Salomo bazalaki batu misatu mine mitano te kaka ye na mwana na ye ya bilaka oyo atikelaki mokumba transmission ya pouvoir spirituel tango papa Fumwalongo papa Fumwambanza dialongana kianga ni nkolo Yesu Kristu Mesia azali kosolola na papa Simoki Mbangu kianga ni Nzambe Molimo Musantu apesi ye testament alobi ozali kotikala mosala oyo ezalaka mosala ya pasi yo muto bandaki yango oyebi yango malamu bitumba ekozala makasi mena alobi na yo lingomba bokweyisa te bobatela likambo oyo ti toza na elaka tozali na elaka yango awuti koloba tozolandela likambo papa azongisa biso na place na biso ya liboso po mutu mwindo asepela nde yango malgré ba menace na ba problème nyonso ezali koya lokola bakangaki likambo ezali testament ebandeli papa alobi nga na kolongola te na kobakisa te oyo papa batikaki yango kaka nde na kokokisa testament batata na bamama bakimbangiste soki mutu azwi nzambe faute mutu wana azali satana nzambe bazwaka ye faute te puisque biso tomonaka te yende mutu amonaka yende mutu azali kolakisa biso nzela soki toza kozwa ye ba faute mutu mwindu totikala kaka na pasi tolanda ye aveuglement na ndenge bakangaki likambo bakomisa biso na destination ayebisi ye ozali kotikala testament yango oyo ndenge na yebisi yo elaka ezali kuna liboso ya kosepelisa mutu mwindu epo ete bozwa likambo wana bokokisa yango bosepela bosoka lesika na bino ya liboso bilanga botikela bangulu te botongela ngai Yerusalemi makambo papa tikaki yango wana na kati ya testament na ye totonga Yerusalemi mais attention bobatela lingomba
bobate la lingomba quelle que soit la difficulté boko rencontrer bobima na kati ya mibeko te bobima na kati ya nzela te bobate la kaka likambo wana mokolo kuna tozokende bo récupérer place na bino ya liboso oyo tobungisaki nde na Matthieu nkolo Yesu tango bazali kolobela ye azali kolaka bato azalaki na bango ndenge toyebi kuna na bayuda alobi bafalisai bazali kofinga ngai balobi ngai na bebisi likambo ya tata Nzambe ngai nazali kotambola malamu te bango bazali bakufi misu mutu azali na kapakata ya nzete na lisu na ye azali komona lititi oyo ezali na lisu ya moninga longola nano kapakata ya nzete ozali na yango bongo okoyeba kotala moninga soki ndenge nini elingi koloba ete tolanda liloba ya tata Nzambe ndenge yango esengeli tango aye kokita akitisi wana alobi likambo oyo nazali koyebisa bino eloko ya mutuya oyo bozali na yango bino bana Israel bozwa yango te bopesa yango na bambwa tango bakopaluka bakoya kosuwa bino likambo oyo ya mutuya tozali na yango na kati na biso ekobikisa mokili mobimba botikela yango bangulu te bozwa te baperle babiju ya kitoko botia yango na se bangulu babanda kopepisa yango nde lisese wana elingi koloba ete lingomba tokweisa te yango papa azali kotelema alobi quelque soit mopepe ndenge ezali koya nga na kotala nsima te nazali pose nazolanda oyo bapapa batikelaki ngai mpona sepelisa moto moyindo objectif ya papa ezali ndenge wana napesi mikro na ndeko na nga mosusu na komba tata mwana pe tata molimo santo tozongisi kotonde pa Nzambe na biso tosili kolanda oyo papa pasteur atangeli biso na mokanda mwa Nzambe pe kolimbulo apesi biso tokobakisa mwa moke tokundela makambo ya histoire Nzambe na biso na 13e siècle bamindele bazalaki koluka yo baluki tata molimo santo na ndenge nyonso kuna na mboka na bango batiaki mpe mangomba église du Saint-Esprit ezalaki kuna ezala na Grenoble na France na Paris ezala na Francfort na Allemagne ezala na Lituanie kuna na Pays-Bas ya Balte ezala na Pays-Bas batongaki église du Saint-Esprit bazalaki koluka nde yo parce que batangaki mpe mokanda mwa Nzambe oyo nkolo Yesu alibaki na kotindela bino mosu baluki bamoni te babandi kotonga mangomba église du Saint-Esprit ebotaka mbuma te papa ebotaka mbuma te basalaka nini te tokende koluka ngo epai mosusu batamboli baexplorateur bakomona Afrique bakomi na mokili ya biso Afrique bamonaki kingulu yo koteyaka biso papa sagesse lusantu bakuti yango mayele bakuti yango balokoti bazongi kuna kosala mikanda ekomi ya bango nakopesa ndakisa makambo okunduli na mokanda bomoi bango balobeli yango nini le laboureur et ses enfants. Voilà Jacques de la Fontaine. Tant que la monique tant on est au fait coquille a bien ici bas ne t'allez la maille timola lona bobungi sate makamoni so mutu ya buzana ngolo bikuzana kata ilanga wo mundela le dokuno azoki mayele pana biso awa nzoka ndiza na kamukana mo tata David asangisaki bana atalisi likambo mutu ya tikile ya Biblia ya mobeko bosimba yango continuer et courir la carte d'abino titan ngolo so yaki papa merci mingi na côté ya biso na likambo ete to simba mobeko bon koko na biso ezali wana lelo yo batata ba maman tata ya lungana na mwana na ye to ye tata molimo santo na mwana na ye bakota kindongo sans témoin pour le laboureur et ses enfants tant qu'on peut savoir bana ni maté témoins à la quitté lelo yo tata molimo santo bazali kotuka bazali contester est-ce que tango likambo ne pesa melaki nani azalaki tala testament mutu moko te azalaki tata na mwana na ye mwana na tata na ye toleki sikoyo tokomi na tango ete likambo yango toka bango na bangulu te wana susu mundele aya kokamata likambo kati na biso kaka la cigale et la fourmi batata biso tokomi kaka koyemba ko c'est-à-dire oya libanda macholi kofinga ba réseaux sociaux ba nini makambo ezala tina wala cigale wana
founuye azali kolona azali kobomba azali kotia na grenier bakoko na biso biloko ya motuya bazali kotia na grenier kotia sika te bambwa bakolekela bambuku bakolia bakobomba bango sika moko ya motuya tala likambo ozosenga na biso na likambo nzambe apesi biso likambo motuya bapesa batika ngo na sika ya salite te esika ya bangulu te esika ya bambwa te noki te bakosaka na yango yango wana nde eza na biko na biso mokanda mwa nzambe bolingo mibeko mpe misala napesi liloba na ndeko na nga biso okombo ya tata ya mwana mpe limusantu toyoka na boyebaki mingi sika toyoka bikei merci tata nzambe bopesi biso liloba ngai nakolobela boyini likambo oyo toyoki lelo to tozali koyoka banda dimanche eleki papa azoadresse sikasika aza koyebisa biso bato telemi awa azolobela ngo bato bazali mosika te mo bazali libanda te tobatela lingomba mpona kobatela lingomba esengeli omibatela liboso yo moko estce tozokobatela oso kobatela lingomba te osi moto yo omibateli te bazoyebisa tobatela lingomba biso nde totelemi awa papa aza koyebisa bato mosusu te estce tomibateli. Actes des Apôtres chapitre 20 verset 28 kita bomi batela lingomba oyo nkolo asombaki na makila na ye toyebi mpasi ya nkolo sur ekulusu toyebi 30 ans de prison mpe bapoto ya bapapa. Est-ce que tozo kobatela lingomba to tozo komibatela tomibatela biso moko liboso? Apôtre Paul apesi na Ephésiens chapitre 6 verset 10 à 18 alobi apesi comportement ya mondimi ndenge ya komibatela ndenge ya kolata ndenge ya kosalela. Est-ce qu'il y a votre ça? Romains chapitre 2 verset 24. Et ça pour la mission de l'ingombe, mais ça pour tout comme. Ce que l'ingombe, mais ça pour tout comme, mais ça pour la mission. Il y a moi la batata balobi, bolingo, ibeko, isaka. Ce qui toko simba yango, toko compara na moi la oyo tata atika ki na kati na cercle, ata mko yaki abimakite. Na telebi wa papa na koba tata moi na bele kusa. Au Congo na Nzambe tata mwana pe tata Molimo Santu na banza to telemia wa to zona le tata Molimo Santu ya ngoni to pesa biso na biko to landi mikanda batangeli biso ko bana R 2 1 à 4 pe ko bana verset biblique papa pesa biso Matthieu 7 verset 6 ndenge papa to kolobete maya pesa biso na Matthieu 6 na Matthieu 7 verset 6 ezate bisika musto ko zula yango to ko zwa même na Matthieu chapitre 15 verset 21 à 28. Nous avons péché sur la marque chapitre 7 verset 24 à 30. Pour la nuance sur les candidates incidents de la maman, tu as été testament et le bami. Tu as répété les sociétés. Au union de Yoki, tu sais les langues. Mais les Kambunazo Bakisa Yango, la verset biblique au papa Pesibiso. Testament de Yoki va déconner Balimboli Yango. C'est-à-dire que Yonanga est au vendicat de la Lingomba Oyo. Tu as été Lingomba Oyo Ezali Libula. Ya tata Simon Kimbangu oye ayela kibiso apesi biso yango ofele libula na français wabi héritage toyeba kobatela yango toyeba kopesa yango lokumu me tobebisa te tozwa ndakisa nde papa sera lobi baye bazoutilize bareseau sociaux mpona kopanza secret ya lingomba. Est ce que bato wana baza na kati na programme ya tata Molimo Santu atelemi kati na biso awa pamba te bazobebisa lokumu ya lingomba? Nzoka nde yo na ngai tozali awa esengeli tosala effort topesa lingomba lokumu yango nde héritage bapesi biso ya mibale moko kati na biso na bobaza bisika nyonso parce que papa azo s'adresser à travers le monde. Papa azo s'adresser à travers le monde. Donc na biso batotika na kati ndenge apesi ya Actes des Apôtres chapitre 20 verset 28. Na biso batotika na kati est-ce que toza ba commanditaire te? Il y a des réseaux sociaux pour la copie de Salingomba. Est-ce que héritage batikili biso il y a un monde de battre la lenge wana dans la manion ma lamentation à papa il y a un bete et bula oyo héritage ba pesi biso to batela yango to bebisa yango te to pesa ona bangulu te. Donc mutu nyonso kati na biso asa l'effort a pesa lokumu la lingomba mais a bebisa lingomba te na suka na kosuki saboye biso parce que ozalia toujours na papa Simon Kimbangu Molimo Santu à travers le monde. To sala effort to pamela mabe na kati na lingomba to pesa mabe esi kati na lingomba ya ye
pamba te ezali lingomba ya mosantu ezali héritage ya mosantu oyo ayelaki biso po etengana tozala na bomoi okombo tata mwana mpe tata molisantu. Merci Bamuta. Toyoki bien toyoki te. Ekoti na matoi le ekoti te. Soki matoi yoki atinda ko. Ah, na motema. C'est bien. Kokanisa teke ba réunion bozo sala tozo sala. Nzambe ayebi na ye. Ba réunion ya mabe komi mingi. Même na kati na biso. Mais Nzambe aza kolanda. Esika solo ezali na sika lokute ezali. Tata Nzambe aza na posa te ya koma mokili mobimba te. Lia kolandela kaka sika mpasi ezali. Ye moko ayebi ndenge ya kosala. Me boyeba ke bawei bakozonga. Bakozonga mpe bakozonga te. Nzambe mpe alobi akosala susu moto te biso kaka. Ye mpe aza kozela banda mokili esalama akosala likambo moko nano tomona yango te. Omibatela yo moko tomibatela biso nyonso tondimi kolanda bango kosalela bango ezala ya solo soki ya mabe kaka enguba mpe koenda kwani muki nalobi ne boyoki nini oyoki te okomprendre okomprendre te oyoki bien te okomprasero na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santu liloba papa alobi na lingala elingi koloba boye nguba ya malamu me ekoti na kati ya matiti bakobwaka yango nzela moko na matiti sans ke barekipere yango nguba ya malamu ekendaka mpe na matiti yango barele ya mabe ezali ebele tokokanisa eke eyebani te me eyebani nango na ntango asuka adiyimbisa nayebaki te nde ekozalaka trop tard. Bamama oye bamama oye bomoni kamilo wana nasombi yango mpona bamama bato de peshe bosombi bambisa liboso libana kota kuna eya wana Kinshasa. Bongo bino batata bolobi nini? Na biso mususu azali te bakoko na biso bayebisaki biso boye tango otamboli banzela ezali ebele obungi nzela tango ozali kokende po ozonga sikoyo oyeba siko nzela ozali kokende ezali wapi okoya kozonga wana point de départ po otala sikoyo orientation bapesaki yo biso papa awa biso batata tozali na point ya départ mususu te tozala esika mususu te tata yokana oza koluka nzela omoni place yango donc nakulumbimi ezali yo tata Nzambe nakulumbimi bazozela bino lereki nyonso tolobi awa ebota moma kitoko po tobunga nzela te tosilisi na kombo ya tata mwana mpe tata mwana. Amen. Kimbangisme oye Nzambe papa Simo Kimba Mukiangani oye Totonda malako masanto
oyo tozwi lelo tobomba tosalela mpo tobikisama totonda yango na nkombo ya tata mwana mpe tata molimo santo okombo ya tata ya mwana mpe tata molimo santo pata otukavilasa tobondela tata nzambe kolo yesu tata molimo santo bobatelaki biso na butu bobatela biso mpe mokolo ya lelo mokolo ya yenga oyo ezali toye koyoka mateyi kokumisa yo tata nzambe mpe kosala misala zala na biso na ebandeli ti suka na nkombo ya tata mwana mpe tata molimo santo amen dia suka lwendaki yango te